Bonsoir peuple congolais. Bonsoir bandeko nyonso bazolanda vidéo oyo. Ngai ndeko na bino, frère na bino, Florian Massamba Kyodo. Naye liboso na bino, naye teke pona justifier ba vidéo oyo circuler. Naye nde pona senga bino bolimbisi. Na choqué batu nyonso. Bato ebele basatanda ete ke ngamu na koyi kosala eloko wana mai de Jésus pani bandeko na ngai bolimbisa ngai na osenga na président na ngai Bienvenue Kebana groupe na ngai Sinark bandeko na ngai nyonso baartiste congolais mobimba bolimbisa ngai chaîne na ngai RTGA ma collègue nanga nyonso tosala na bango famille Mwabile Mobimba madame Christelle nayebi tozalaki choqué via vidéo ndenge circulé bolimbisa ngai bandeko nanga nyonso ba diaspora bolimbisa ngai naza ndeko na bino nandimaki teke tokoma tina boye bino bolimbisa ngai déjà na omona na ba vidéo bato misusu babima famille na ngai bamisusu baloba mama na ngai déjà nazala na mama te na perda mama na ngai atikanga na age ya 1 année naza ota misusu bato baokanisa te na osenga surtout bolimbisi na famille ya Deborah bolimbisa ngai bolimbisa ngai penza mama papa bolimbisa ngai video oyo toyebaki teke bato bakopublie yango bolimbisa ngai église na ngai pasteur na ngai Flavien Boyamba pasteur Chapi oluka place olimbisanga naka mwana bino otikanga te nayebi ke eza bato ebele baabandone ngai me naosenga bino bolimbisi erreur oyo etei vi na nga mobimba bolimbisa ngai famille ya Deborah bolimbisa nga mpenza makasi bolimbisa ngai bafani na nga nyonso